bakoti na ba mouvement bakamara ya mabe bakoti tenge papa lobi bande noir wana kolongwa ndenge nini batata balobi bolingo mibeko misala tolona tobokola alors makambo tozosala eza programme tata nzambe abongisaki mingi bozoko loba o papa alinga kufa na ye eske ngala alinga kufa tozolanda programme oyo batikelaki biso bongo be bongo te batata balobi ke tolona tobokola tozomona nete eloko pamba me makambo ezali wana po totali na kala baza koloba ke na église kimbangiste bato mayele bazali te soki toza na posa ya likambo na misala tosalaka na lingomba tokoki osenga bato mosusu bato wana bango tofutaka bango mais lelo eza lisusu te ezali bongo bato mayele bakomi mingi na lingomba tozali mingi oyo bayekoli na niveau moko mpe ya makasi kozwa exemple révision ya procès le 2011 na ntango nkolo yesu avocat azalaka na ntango atata kimbangu bakangi avocat azalaki ntango basambisaki avocat azalaki te mais na procès avocat bamonanaki be bamonanaki te bato libanda be bakimbangiste ndenge bapapa asumbe balobi bato mayele mingi tozokoluka likambo oyo toza nango mposa emonana bongo be bongo te ki na loposo mwindu na mundele biso nyonso tozotalelaka tata nzambe tomoni papa moko aza wana alati pembe pembe tolanda na témoignage na ye na nkombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci papa. Ligambo epesi ngai pasi pe somo tango lobi na tango yo toza kolinga ko comprendre vraiment yote yango etelemisi ngai place nazali tango na biso papa témoignage na ngina loba na kolobe belete pamba te ezali molai banda na papa songi nzela na yoyo zali wana papa biso tuzali batu bino bozali banzambe bokese ne kozalaka bien que loba témoin ya mutu nzambe témoin ya nzambe mutu papa na kokende molai te likambo epesi ngai pasi pe somo pamba te na batelango tango molai na banza bandeko na ngai baza kolanda ngai bandeko na ngai bakimangisa mobimba tata simoki maoki angani avandi liboso na biso o biso toza kosakanela o biso toza komona kwa muninga mutu eyali moto likambo na bomba kango malamu nde na lobela bino bandeko na ngai ya mokili mobimba papa ali muta kosakana na yete ngai natalaka nene natalaka yene longite na 2008 na Payot na keneko solola na papa na lobi na papa pona nini ngai soki nasali lisumu malamu na sibiri yango vama ya solo ke nasali lisumu papa nenga vandi wana atalinga na elongi boye azongisi elongi na sima misu na ye malongwe
zolo malongwe, munoko malongwe. Atikali eloko moko te na elongi na ye. Nalingaki naloba na tikali ya kotelema. Eloko nyonso tu bamiso bazolo nyonso tu munoko elongwe. Tango azongisi elongi boye, azongisi nyonso. Ye wana vandi liboso na biso 2008. Batata na ba mama pona tango na biso ezali somo. Papa lobi na ngai ozokende na est. Na lobi na papa na okende est te oyo na mona ikuna eleki makasi mingi. Na kutani na papa lisusu ozokende na est. Na bokuse tokeye kokutana na Kinshasa na 2009. Papa lobi na ngai ozokende est. Nga lobi papa na kokende est lisusu te. Papa wanatang wana papa Jerry aza chef de centre. Papa lobi papa Jerry ke noko so mwasi na ye. Mwasi na nga aye. Papa lobi na ye mobile na boy kokende est yo lobi nini. Mwasi na nga lobi papa oyo lobi yangonde biso toko sala toko kende pa yo lobi. Ngai ba projet na nga ezalaki na kende Lubumbashi na kende nga Afrique du Sud na ke sala makamu na ngai. Batata na ba mama ezali likambo ako sakanela te na tata Molimo Santo avandi liboso na biso. Na bokuse tata Jerry alobi na ngai ndeko na ngai ko banga eloko te na lelaka makasi. Tango tokabwana ki papa ye na kamba ngalai na zo préparer ko kende na Goma. Bandeko na ngai na komi na Goma. Bitumbe ezalaki makasi. Wana ezali ayo na ngai. Merci Toyoki. Merci beaucoup tata Molimo Santo. Yami bale ezali boye. Te zela nan. Toujours te yana ba jeune. Pesa na micro e pa botamonto. Merci tata Molimo Santo. Papa la jaune yaka Mario Roya, hein? Pour te monnaie, papa Benza Peroloba. Papa Keno Vanana. Makambo balobi na biso tolo na tobokola. Kuna na biso tondimi kolanda tata Simon Kimbangu. Na makambo misato. Bolingo mibeko misala. Tulubi batotangi mingi. Kasi papa abenga ki ba savant ya mokili mobima. Abenga kabi abenga kate. Bayaka to yamba bango. Mutu na mutu alaksi oyi musala salaka. Papa na maloba na ye biso pe basava bazali ebele. Bakobima. Kasi totosa. Na kati ya misala oyo afongolaki na lutendele plateau de bateke kunzulu sike ebele efungwamaki elakisi ke a partir ya misala wana tokoyoka komona makambo mosusu yango nalobi kimbo anzaki ya mpeve toyebi yango mpe toyebi yango te elakisi nini independance ya molimo eya be ya te mais biso tozo ko déranger lingomba tomoni ba camarade ya mabe bate ya mabe kamu mabe ko critiquer ko finga ko loba boye ba classe totangi za likambo dimanche na zwaki exemple ya hier tozaki na ye ezala papa kurutu papa mfumalongo alobi lelo kobima te même ba camarade na yo ba ye ba bimisa yo kobima te ayokaki andimaki kobima te mitango ba camarade ba ye babondeli abimi kaka kuna akendaki accident ye mpe alobi bakata makolo te malamu nakufa kaka
esalaki pasi pa bapapa bango misato po yaya azalaki professeur na ntango wana Kimbanzeki mayele makasi bapapa alobaki ke mwana na biso savant metala babebisi yake belelo oyo bana mingi tolingi kobebisa bango kati ya bana nyonso batangi oyo bayokomi mayele basava bazali te totika kobebisa bato tondima kaka misala oyo ya pasi bapesi biso ya kolona kobokola mpe yo botonga ye Yelusalemi tokotonga bie tokotonga te moye toyeba basekre eza na kati ezali te nzambe abongisi likambo monene kolo Yesu ata ofingi yo bwaki esoi azotala yo kaka ata pesi esikoto akotala kaka nyonso kosala tetaki mbango ndenge moko bazongisi te mpona nini kowelela biso tobonga na 48 kolo Yesu alobi na tataki mbango tomoni ke okoki makambo nyonso toyokanaki yalobi te toyokanaki na yo 30 ans na osala 30 ans 30 ans nde ekokaki na 51 bongo bie bongo te tango le 3 octobre ekoki a se préparer 30 ans na ekoki le 4 octobre abimi alors directeur ayezonga yalobi te na kozonga lisusu te 30 ans nanga ekoki basalaki manso bakokaki te yango wana nyonso toza kolanda makambo oyo toza kolobela eza ya mokili mobimba kobonga na biso ya mokili mobimba tokolesa mpe mokili mobimba biloko ata bazokoyelela ye ekosila te nzambe asi atia libela ebotamaka kaka donc yango wana tolobi ke RDC toza na devoir ya koyamba mokili mobimba tokani alors oyo totangi na Bible papa pasteur totangi dimanche c'est la prière on appelle ça qui papa il est déjà aza wana papa Kabemba tozongela parce que dimanche tomonaki l'air nyonso ekendaki dimanche na tongo tolandaka tosambelaka l'après-midi nde tosalaka sinsani mpona misala ale papa Kabemba banda bongo papa elebi topesa ntango na papa Mbenza alesa biso merci na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya tata Molimo Santo mokonzali bule mokonzali ngomba abi tozongela oyo tosalaki mokolo moyenga na lombango nyonso mokolo moyenga papa apesaki biso chapitre ya bakonzi ya liboso na chapitre 17 tobandaki na verset 7 ti tokendeki na verset 16 totangaki yango boye na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo 1 roi chapitre 17 tobandaki na verset 7 ti tokendeki na suka na chapitre na verset 16 tobalaki likambo ya Eliya epai ya mwasi oyo akufelaki mobali kasi sima ya mwa mikolo mai yango ekawokaki po mbula ezalaki konoka lisusu te na mboka bongo Yawe alobi na Eliya boye simba nzela kende na ville ya Sarepta na mabele ya Sidon mpe vanda kuna napesi mitindo na mwasi moko akufela mobali apesaka yo biloko ya kolia Eliya asimi nzela mpe akei na Sarepta tango akomi na esika bakotelaka na ville amoni mwasi moko akufela mobali azali kolokota koni
abengi ye mpe alobi na ye, mama soki olingi kende kozwila ngai mai na eluku na mela. Tango akei kokamatela ye yango, Eliya abengi ye lisusu mpe alobi na ye, mama soki olingi yela ngai mpe mwa ndambo ya lipa. Mwasi yango azongisi, nakati seleka na nkombo ya Yawe ya bomoi nzambe na yo, nazali na lipa te, natikali kaka na mwa ndambo ya farine na sani mpe na mwa ndambo ya mafuta na molangi. Na ye awa kolokota bakoni mpona kende kolamba biloko oyo etikali, mpona ngai mpe mwana na ngai. Tango tokosilisa yango, tokozela se liwa. Eliya alobi na ye, kobanga te, kende mpe sala ndenge olobi, kasi liboso salela ngai noki mwali pape yela ngai yango. Sima sala mpona yo na mwana na yo. Pamba te Yawe, nzambe ya Israel, alobi boye, farine ekosila te na sani, mafuta mpe ekosila te na molangi, ti mokolo Yawe akonokisa mbula. Mwasi yango akei mpe asali ndenge Eliya alobaki na ye. Mikolo mingi mwasi wana na mwana na ye na pe Eliya bazalaki na biloko ya kolia. Farine ezalaki kosila te na sani, mpe mafuta ezalaki kosila te na molangi, ndenge Yawe alobaki na monoko ya Eliya. Na kombo na tata na mwana pe Limo Santo. Ba tata ba mama, ndenge tata Mokonzabule apesaki chapitre tolobelaki yango, tolandaki mokolo na kati na ndako na Nzambe. Lokola lelo azongeli yango, elinko basoki ozali koyoka makelele na mai, elinko balibanga to nzete ezali esika wana. Tedi likambo ezali monene, mokonzi azali konsiste mpona ntina na nzala oyo ezalaki na ntango na kala. Likambo na nzala na kati na mokili ezali likambo ya sika te. Esenga na biso tosala kokeba mpo tolandela likambo malamu malamu. Na ntango na kala na kati na mokili ya Kanana, nzala makasi ekotaki, yango ememaki Abraham na mama Sara bakotelaki na Egypte. Oyo akidi koloba te, non mama Sara soki batuni oloba ke ozali ndeko na ngai ya mwasi, ozali mwasi na ngai te. Malgré solo Sara azalaki mwasi na ndeko na ya mwasi, po bazalaki tata moko me moto azalaki da mama na ye. Nzala ekotaki lisusu, toyebi ndoto ya Joseph ya Pharaon, o Joseph alimbolaki masango ya kokonda na bangombe ya kokonda oyo bamelaki bangombe ya mafuta. Wana ezali elembo lakisaki ete nzala ekokota na mboka ndenge Joseph alimbolaki ndoto wana. Toyebi ke na kati na Israel nzala ekotaki, yango ememaki mama Naomi na papa Abimelech bakota na Moab, place akede kokufela na bana na ya mibali nde azwaki Ruth, veuve Ruth nde ayaki na ye na Bethlehem. Donc likambo na nzala eza likambo ya kosakana na yango te. Yango na mokolo tobaki te to bana kotaka na verset 1, même okiti ata na chapitre 6 obandi koya komata mpote oyeba kososola likambo malamu malamu. Ya solo tobaki te nzala to ba calamité oyo yaka na mokili ezali ne etumu Nzambe apesaka soki botosi ya bitinda na ye to mibeko na ye ezali kotosama te. Nzambe alakisaka te ezali Nzambe. Yango na alakisaki na roi Akab ete ye nde azali Nzambe, Eliya nde azali mosali na ye. Yango na nde alongwaki na ye alongwa na mboka wana akende kuna esika mama ya Sarapeta akopesa ye biloko kolia. Donc Dieu pourvoira. Yango na ndenge ya ndenge kobongisela biso likambo yango, yango nde asoti na biso to kokosala misala. Batata ba mama, mwasi ya Sarapeta tango yokaki liloba mokonzi ya nganga Nzambe Eliya ete solo Nzambe alobi boye, mama na wumelaki te. Tobaki on a verset 14, a wumelaki te apotaki mbang ake kosala parce que yoki te Nzambe ne mutu alobi na ntina na botosi na ye
oyo akendeki asalaki oyo asalaki azwaki pe eyano na yango parce que atosaki liloba oyo Nzambe apesaki ye tango asalaki abangaki te asali mwa mafuta wana na mwa farine wana yango de baliaki sanza motoba kino mbula ezongaki konoka na kati na mokili donc Nzambe alakisi te azali Nzambe yango wana toza kosenga biso botosi ezala makasi epai na biso mpona ntina na tata Nzambe soki tokozala na botosi maso tozali koyoka te indépendance spirituelle tokozwa yango mais tolandi ndenge papa asi koloba awa eloko eza na biso ezali attachement tozali kokangama mingi na mabe tozali kozongela mingi ba héritage or que indépendance spirituelle ekowuta jamais na biloko wana indépendance spirituelle ekowuta na misala na orientation oyo azali kopesa pe na botosi ya bokoko na biso ezali ya papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu akosepela te ete biso tozali kokangama na batu oyo banyokolaki ye na misala na bango na bondeko te na misala na bango misala wana yango ekotisaki papa Simon Kimbangu na boloko esaleli wana yango anyokomelaki mbula tuku bisato mais biso tozali kokangama na misala wana soki tokobongona te koko na biso papa Simon Kimbangu akotikala kosepela na likambo na te do indépendance na biso ekozala pasi biso moko totelemi na porte tozali kokanga tozali kokota te tozali kobima te yango wana mokonzi ya bule aye kopesa biso toli oyo azali kolobela likambo ya toli ya mabe apesaki biso Proverbe chapitre 19 verset 20. Proverbe chapitre 19 verset 20 alobi na biso boyi. Proverbe chapitre 19 verset 20 yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okomona okokoma moto ya mayele yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okokoma moto ya mayele batata ba mama mosala nyonso pote ebonga na kati na mokili esengeli ba conseiller bazala ebele pote bapesa conseil ya malamu Proverbe chapitre 15 verset 22 ete ba makamu tozo ko échouer parce que toza kolanda batoli ya mabe yango nde tozali ko échouer na mosala oyo tata Nzambe azali kopesa biso alors biso ba toza ko baso kopesa toli esengeli biso to profiter na toli oyo mutu aza kopesa yo po soki mutu alingi yo te akopesa yo toli te mais soki mutu apesi yo toli zeli mutu alingi yo esengeli o profiter na yango bankoko na biso balobaki te mai ekendeki nyoka po ezangaki mutu akopesa yango toli mais biso tozali na tata Nzambe Molimo Santo avandi kati na biso azali kopesa biso toli esengeli biso to profiter toli mbala mingi ezalaka tubela les bons conseils ont été parfois une bonne confession likambo yonga na sali ku oyonga na zwa makamunga na yoka to na mona tango naza kopesa yo toli mbala mususu eza ya ngai moko mais yoko yeba ngana koloba te kezaki ngai da koloba non na kendeki na mobembo boyo na mona ki boyo naza kopesa yo toli wana donc eza likamunga na mona soki ko yokela ngai te e kopesa yo pasi na sima mikolo alors soki toli ezwami te conséquence kaka ezalaka alors te biso to landa batoli yango baso kopesa biso pote mukolo mususu to loba te ke soko na yebaki baka soko ezalaka ndeko ya mbele soko na yebaki mbele na salaki boy mais tango kobi na soki na yebaki mbele na sali boye e komi déjà retard alors soto kota na retard te mpote to kokozwa pasi oyo ezali koya na sima menzoko soki to sali malam to landi toli to komona malam Proverbe chapitre 12 verset 15 soki to kotala babi zoba akokanisaka ete bizaleli oyo azali kosala maye azali kosala ezali malamu kasi mutu ya mayele na makanisi na ye alandaka toli oyo baza kopesa ye akokoa mutu mayele akosala musala malamu toli
ezali parmi les 7 nani ya molimu don makabu ya molimu toli pe ezali don ya wana mona mokonzi nyonso azalaka na baconseiller soki ezalaki mosala toli ezalaka eloko apamba nde mokonzi tomonaka te cabinet du ministre conseil du ministre ezali na tina ya wana batata bamama soki lelo conseil ezali kopesama na biso ezali po te elongolaka biso badoute elongolaka biso koyimayima. Proverbe chapitre 13 verset 10. Conseil batata bamama ezali eloko mwa kitoko soki bato mayele batiaki psaume 1 liboso po bakaka kotia psaume 100 bakaka kotia psaume 90 mais bazwi psaume 1 batie liboso mpo na nini batiaki psaume 1 liboso kuna balobi te esengo na mutu oyo akobilaka toli ya bato mabe te batia yango liboso ya banzembo 150 epesaka biso likanisite mpo na nini batiaki yango liboso. Lelo tango tokokende lobi vanda nanu meka kotanga psaume 1 mobimba o mekola yango o yekola yango o senga nzamba apesa yo bososoli mpo na nini batiaki psaume 1 liboso. Alors toyebi ke na mokili biloko esaka mibale soki balobi esengo na oyo akoboyaka kolanda nzela mabe zeli na se kuna balobi mawa ezali na oyo akolandaka nzela mabe. Nkolo Yesu apesi biso kona ba béatitude les 8 béatitudes dans Matthieu chapitre 5 verset 3 tikuna na dinase esengo na peut-être motema komona nzambe esengo yoka donc esengo zeli na se nango mpasi ezali. Alors soki tokolanda bongo te ekozana biso pasi batata ba mama papa mfoma mbanza za kolobora biso te bate ya mabe baleki mingi na kati na lingomba bate ya malamu bazali moke do be infiltrer bakotile biso mingi na kati na lingomba esenga na biso to sosolaka bango babi nzete ya mabe bayebaka ngo be nzete ya malamu bayeba ngo na mbuma bato mabe pe tokoyeba bango na nini na misala na bango toli ya nani yo landaka jeteki ayembaka te yo mondimi oyokelaka nani biso toza bakimangiste toza bacroyant toza na baréférence biso tokoko pengwa te biso tokoko bunga te et surtout que nzambe azali kati na biso na ntongo litei na mpoko litei balembaka te. Alors esenga na biso solo toko kolanda toli na bango mpote toko kobengana ba infiltrer baza kati na biso moko de tofungulaka bango nzela na elobeli na biso na esaleli na biso. Satan azaka na nguya koyeba makambo nyonso eza na mwana na nzambe te. Mwana na nzambe ye moko nde afungulelaka ye porte. Yo ozali na mayeli yo ozali na tata ozali na mama me nzela ozali kokota soki tata boyi mpo na nini kotika te. Yango na tata mokonzi ya bule aza korekomande biso totangaka mpe livre ya masese ntango nyonso soki tozotanga livre ya proverbe tanga yango mikolo nyonso banda ebandi ti suka okozwa mayele ebele okoyeba ndenge komibatela. Po soki ozali kolanda toli te toli ezali mabomba mi oyo ezalaka na lola epesamaka travers mutu mpote yo biso tozwa kokemba. Mais soki tokosala bongo te batata ba mama indépendance spirituelle biso moto tozobengana yango oyo nyonso tata azali kosala tokende noki tokoma kuna eza baraccourci mais biso tolingi tozwa kaka nzela molai ndenge papa alobi de biso aloti ndoto aza komata na mutuka mais mutu ye na mbongo bato bazobima na mutuka bazokitana mabele mpo balokota mbongo mais mbongo bazolokota mais mbongo nde yango ekoti na kati na mutuka bozwi eza kati na biso Molimo Santo aza kati na biso indépendance spirituelle ezali na biso baninga nyonso baza kozela biso mais biso toza kokanga porte na kozonga kasima na kokangama na makambo mabe yango ezopesa biso na bakamarade tala camarade nini oza kotambola na ye baboyi bakamarade te parce que moto azanga bakamarade te mais il faut yeba comment camarade oyo aza kopela nde toba malala sans moko kaka bebisaka yango mais mpo na nini 99 fois na ekoko bongola lilala moko oyo te mais lilala moko ya polisi 99 il faut to changer to landa mai nzamba za kolobara biso pote to ko sala tata boli busantu na telebi wana na nkomo na tata la mwana peli busantu. Merci papa to landa papa elebe bongo kino vanda na nkomo na tata mwana tata molio mosantu. Merci tata molio mosantu to bakisi nesika oyo pasteur Kabemba lobi na
Rois chapitre verset 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2. Papa ezalaki likamo mpasi po toujours na chapitre ya nzala. Mpasi ezalaka na kati na Israël. Bato bakomaki d'ailleurs koliana. Et puis Élisée a lobby na roi. Alobi lobby biloko nyonso na zando ekokita talo. Mais oyo azalaki pene na roi ati tembe ndenge wana yo lobby biso ba congolais biso ba africain tozali ko tosa lisusu makambo tata kimbango te, c'est vrai. Toza ko kotela ngo doute mais tozuli ngo exemple. Tata wana lobby tika moto na nzambe tika kukosa tika koloba makamu ya ndenge wana na roi ata maningisi nzambe afungoli maningisi ya likolo makamu yo sala koloba eske ekosalema tika kukosa roi ndenge wana. Mais Elisa lobi na ye okomona yango mais tu ne mangeras pas, tu verras cela mais tu ne mangeras pas. Et conséquence, c'est que lobby miracle à tata Nzambe salami effectivement parce que Nzambe soka zako loba ayebi eloko nini ya kosala biso to zako yoka kaka indépendance spirituelle mais to ça parce que soko biso to tosi ya ayebi nini ya kosala na tongo wana moto wana ba Élisée alobaki na ye amonaki ndenge batu bazali ko welela biloko ekititalo. Sikaboye yelo kwa vanaki na porte banyati yempe akufi amonaki mais ale akite de loba na mosako lipe ko kisana ezali lolenge biso tozali na mokolo malelo maye tata zali koloba na biso. Il faut toujours faire attention d'être en contradiction avec la parole de Dieu. Nzambe soki alobi alobi nzambe votele terre soki a lobby na bino bo sale la bo wele la kaka ndenge ya lobby parce que soko yo titembe parce que doute ya ngonde e kotisaka e bomaka kondima na mutu na kobanga na tembe na masum ya ngwana nde e komisaka moto par terre likamo na kolona mpe koboko la papa ya ngonde ezali likamo nzambe asalaki moto na mabele awa na nkamba tango nzambe asali moto na mabele yango moto mwindo e biso nde bato mwindo tozali bato oyo il faut tozala modèle na agriculture parce que nzambe alobaki na moto apesaki mention très bien mayele ya moto ezalaki ya niveau ya très bien parfait mais alobi garde et cultive l'Éden. Donc les kamwana yangonde ezali na nkama biso to yaka ezali na makamu mo bali ko batela à travers ma bondeli o ezako pesa kimia na mokili mobimba et à travers misala et particulièrement kolona na kobokola nzale ezali ko ya papa bandoto banzembo yangonde ezalaka ba message pe o solo ba yango tata mokonzi abula message mosusu na nzembo to ye makayango pasi ejali koya ejali ya kozwa te bisengo bijali koya ejali ya kozanga te moninga sosola nzelo koleka. Et ça message que pasi ezali koya ezali ya kozwa te et puis bisengo pe ezali koya po pasi na bisengo eza koya nzela moko. Lelo biso tozali na agriculture oyo tata papa conseiller direct chargé à développement et économie oyo azali kotiela yango molende makasi parce que na agriculture oyo biso tozali kosala yango nde ekobimisa nini coopérative on dimanche to répéter yango ekobimisa biso coopérative agricole ekobimisa la biso banque de crédit agricole ba oyo nyonso to tozali kolona na kati na nzinga ya nkama pe bisika yango nde wana bazali na jeton bazali membre ya coopérative agricole bazali membre ya banque de crédit agricole na tango na nzala
bango bakomona mpasi te parce que biloko na bango ezali kopesa na coopérative et bango pe bazali kozwa biloko bazali kolia et baoyo bazali na ntembe baoyo bazali komona ngo lokola liseke et kosukela bango ndenge nini omoni papa nde likambo wana ezali likambo ya il faut prendre ça avec le plus grand sérieux et ezali urgence tout ça koloba ngo urgence pour na nini papa na 2000 autres tozali nango na 2025 totanga yango pe toza kolanda yango pe na ba télévision bato mwindo babani komituna 140 ans après conférence de Berlin moto mwindo destin na ezali ndenge wapi na memaki yango te soko tangi première phrase ya ba acte ya conférence de Berlin balobi au nom de Dieu tout puissant 14 pays occidentaux bango basignaki yango au nom de Dieu tout puissant nzambe oyo basignaki bakabolaki Afrique biso tokomaki na pasi tata Kimbangu aye koloba lobi mondele pardon moto mwindo akokoma mondele akosala nini moto mwindo nzambe aye epai na biso maintenant ba africain babani koluka nzambe na bango non seulement ça mais en 2027 awa dans 2 ans papa Kimbangu ye moko pesa ko kokisa 140 ans année prochaine 105 ans depuis abanaki mosala na et soko zongi la mone bandeli nde elembo 105 ans babanaki kobondela nzambe kobenga ye na kombo na ye donc mokili mobimba bazali kotalela yo bazali kotalela biso awa na kati na Afrique papa bayebi yo mokili bayebi yo très bien biso nde ezali na biso mawa ngana tango na lobaka papa Simon Kimbangu Kiangani est la dernière chance de l'homme noir bato mingi pe babani kopesa nga raison vous êtes la dernière chance de l'homme noir il faut totosa likambo nzela mosusu te soki totosi tokolia ndenge moto wana azala liloba Élysée soki ya tosaka mbele ya aliaki mais lokola ya tosaki tatiaki doute abondaki mais aliaki yango te ndenge pe biso tokomi na mokolo mwa lelo pasi ezali koya et bato mingi bazali kotia ndenge papa pasteur alobi ba conseiller ya mabe oui mais nzembo pe epesi biso avertissement ekimelo ekozala te nguya na bino nakolongola mpo bozala lolenge yoko mayele pe ya mokili mekozala sepamba babiloko wana nyonso tu ndenge pe papa Suma alobaki babiloko wana nyonso tu ekozala pamba parce que nyonso tu ekolongolama indépendance spirituelle et après yondo zalaki kosalela yango yondo zalaki komema ba conseiller wana bazalaki komema wana nzela mabe ekosuka ndenge nini. En tout cas il est grand temps papa toyeba tata molimo mon centre toyeba yo totika tembe soki biso tokosalela yo tokotosa yo tokolia tokomela et tokozwa indépendance spirituelle nzela mosusu ezali te bobele nzela moko wa na komona tata mwana tata molimo mon centre. Merci batata na biso bokena kovanda nazo senga dirigeant soki bazali osalamba mbokota kimpwanza kya mpeve nzembo wana eza message yaki pona musala otozo sala lelo epe tozoloba bien ba papa bazana programme munene pona biso na musala batikila kibiso pona nini ba papa balobaki to sala makasi po tozonge la place na biso ya liboso pamba te likambo wana eza munene mais tozo comprendre te tina nini batiki na biso totonga kaka Yerusalemi soki tozo kotonga Yerusalemi awa nde Nzambe akosilisa makambo nyonso ya kitoko mpona biso tomipesi na mosala na ye
moni musala papa mbenza azosala makasi ya bilanga. Batu baza kolia, batu baza komela. Pona nini soki oza na kolanda mateya ya tata Nzambe, soki bozolia esengo bie esengo te, soki bozosala musala tata Nzambe na nzala mateya ekokota na motema, pona nini ekota te? Nzala. Ah bon? Alors yango wana foto sala to bongisa makambo ya kitoko. Oyo bamonani ata boza moke boyemba kimpwanza kya mpeve. Indépendance ya Molimo. Ya bonzoto si tozoe yango banda kala. Me ya Molimo sikoyo. Bo bandaka botiela bango micro.
merci dirigeant. Maison na Kikongo, mingi toyokite. Nani? Na kombo na tata mwana pe tata molimo santu nzembo ezali na Kikongo batu kudidi elingi koloba basikoli biso batu mwindu batu kudidi beto bandombe ntama twatuka batu kudidi mokinanga twakelenge biso batu mwindu basikoli biso touti musika tozalaki na bowumbu kasi basikoli biso batu kudidi beto bandombe tama twatuka batu kudidi mukiwai twakelenge waunkitu na vingile kimpwanza kya beto wautu na vingile ndenge touti koloba basikoli biso tozalaki bawumbu awa tozali kozela nini eloko tozali kozela ezali bonsomi ya biso yango nde tozali kozela bonsomi ya molimo ezali kimpwanza kya beto wautu na vingile kimpwanza kya mpeve kimpwanza kya mpeve masivi mena moneka awa tozali kozela bonsomi na biso bonsomi ya molimo mpo ete bikamwa emonana tata lungiseti nsilolo zako tata tozali kosenga ete okokisa bilaka na yo kadi bivoko bitosaki di tata bandlongo beti dila mpo ete bamaladi bamipepe ya mabe eleki biso bifolu fwamvita onsato kweitu na kwenda bana na yo ya baponami bazali kolela pasi eleki maladi bitumba papa nde motuna ezali tozali kokende wapi na bapasi ya boy waunki tuna vingile mukolo mona ngolo zako kwa minkwikizi esika wana question ezali waunki weti vingile mukulu muna ngolo zako kwa minkwikizi nde motuna ezali papa ozali kozela nini pote okitisa bokasi na yo epai ya biso bandimi tata lungiseti silolo zako yango wana tata kokisa nano bilaka na yo bana
loyambola mambe kadi mpeve mokwiza kena. Tango biso tozali kotuna tata yo ozali kozongisela biso pe bana otika mabe pamba te molimo azali koya. Yango wana nde munene ya nzembo. Merci, tolandi pe toyoki bien tinezali. Malgré ma sengene amabe ezali kasi tolanda wana te. Bongo be bongo te. Bongo ya. Devoir munene batikila kibiso ya botongi ya Yerusalemi. Lelo yo memorial ezoko luka misale salama kende estila noki. Pona nini pasio Bangkok ba monaki. Milimu na bango ezali wana kati na Yerusalemi. To bongisi esika o ezali ke pasio ya Bangkok biso tosali mosala po ete pasio na bango lelo eza bisengo. Biso nyoto zo sala ya ntintsani pona tonge Yerusalemi